Héritier, petit frère, batela mayele na yo. Héritier, batela mayele na yo. Awa na kati ya Europe, comme décision ezwamaki to suspendre biso ba diaspora ya Europe, Canada, Amérique, tolobi te musicien mon côté ya République démocratique du Congo, RDC, akoki ko beta miziki na ye na kati ya Europe et ko beta maka te. Héritier, yo soki bazo ko utiliser yo na gouvernement o ezana en place, yebaka yango bien ke bazo ko sacrifier yo. Bazo sacrifier yo. Ba oyo basala yo ke ozala musicien, o beta musique, ozo beta wana, bazo zonga sima. Werason akokite, Jibem Piana akokite, Kofi Olomide akokite pe abeti te, Fali Ipupa yekutu abeti te, Ferre pareil. Mais yo petit, ozomona musapi oyo, biso ba vie na yo, tozo lekisa yo. Petit, batela mayele na yo. Petit frère, batela mayele na yo. Yo lokwa yo lobike, ozali elombe, obanga kalikambute, okoya, yebaka yango bien, oyo zoluka, okozwa yango. Pour le moment, comme mitindo aussi ekweyaki mo ordre, et si ekweyaki to lingi lisusu te, distraction ya miziki, miziki ekobetama te, miziki ekobetama te. Na circonstance o eza na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo, ya ba viol, ya ba génocide, ya ba fausse commune, Congo mobimba, ndenge tozo solo na bino, eza na matanga. Makila ezoko tanga mikolo nyonso na journée et na butu. Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila Kabange azali ko traumatiser ba peuple congolais, azali ko tangisa makila ya bandeko na bino ba congolais na kati ya Congo, na kati ya République démocratique du Congo, na mboka na biso. Matanga ezoko salema chaque jour. Tolingi miziki te, tolingi ba danse bino bozoko binela batu ya ba mitakala, kotikela bana na biso, baleki na biso ya basi, o matsaka bango na podium, bazo bina mitakala, bazo bina ba mitakala, tolingi yango lisusu te, na banzembo o ezoko sonete, tolingi miziki ebetama pour le moment te. Yo lokolo zoko tia tembe, yo lobi te ozali mobali ya tembe, yebaka yango bieke, awa na kati Europe, biso ba maître, tokotelemela yo. Ndenge bato bazoko kufa na kati ya Congo, je pense, musicien oyo ya liboso, oyo koyo, oyo bakoyoka ke, bakombata babomiye, ezali nde yo. Lokola yo si okiti deja oza na France, okiti na délégation ya ba musicien nyonso na kitembe na yo, je pense que avant yo zwa vol, otalaki photo ya mwasi na yo bien, otalaki photo ya bana na yo très bien, otali bien photo ya famille na yo, keba okozonga Kinshasa te. Musapi oyo tozolekisa yo, petit héritier,
obimi dans 2 jours. Ozali pour le peuple congolais. Ozali wana pour le peuple congolais. Ozo yemba pour le peuple congolais. Ozo sala sentiment pour le peuple congolais. Et peuple congolais pour le moment. Balobi ke tozali lisusu na besoin ya distraction te. Climat eza koleka na kati ya République démocratique du Congo. Eza yango te. Soki Jeannette Kabila apesi yo pognon. Ozali corrompu par Joseph Kabila. Ozali corrompu par ba ministre o bazana gouvernement o yako distraire biso ba européen awa. Fali Ipupa yebaka bien ke totelemeli yo. Fali Ipupa héritier miziki ekobetama awa na kati ya Europe te. Héritier batela mayele na yo. Par conséquence, combattant nyonso, maman combattante nyonso, partout au bosili kozala, place au bosili kotelema, tozali na rassemblement le 15 août na Paris, pour la petit wana. Ce qui osali erreur, tozo banana d'abord, kotake bino na kati ya ba hotel, avant concert Rwanda Betama. Bande koboza na kati ya Bruxelles. Rassemblement eza na port de Namir. To loué déjà ba bis. To loué déjà ba voiture. Oyo pesa na voiture. Oza na moto na yo. Rassemblement ezali le 14 na Bruxelles. Attaque ezali le 15 août na kati ya Paris. Petit wana kosala erreur te. Yo mutu ozana mbongo ebele ozoko soutenir petit héritier olobi okoya kokota concert batela mwasi na yo batela bana na yo batela bandeko na yo oyo nyonso tu akolata bien na batalon na bino na baveste na bino mpona koya kokota concert wana yebaka yango bien bokotikala mutakala. Boko banana ko beta mabino butu bo bana ko kotaka ba concert tozana mboka na biso tozana matanga na mboka na biso tozana ba génocide na mboka na biso tozana ba viol na mboka na biso Congo actuellement tozali na ba incroyable na kati ya mboka na biso tolingi sous ba distraction te au moment nazo solo na bino en tant que porte-parole ya ba combattant na kati ya Bruxelles colonel Ezaï na yebisi bino ke rassemblement ebetami combattant nyonso mama mwana koko oyo azali na souci ya mboka boya tokutana na bino na port de Namir na Bruxelles na Belgique awa le 14. Comment se tracasser te pour na niveau ya transport to organiser tout complet. Ceux qui vont zangi place même ya kolala nyonso tout ezali déjà prêt. Bon contacter biso place à kolala et rozala. Les 15 tozana attaque. Chassez très bien que sécurité belge baza déjà au courant. To sala qui déjà ba fax. Ba yebi déjà circonstances oyo kosalema les 15. Sécurité français, baza déjà au courant. Ezali lumbe, mouete. Yo loko zoluka ba problème. Tu peux voir. Merci beaucoup. Ingeta.